Marina Makaye Paya, aye kosenga ye pardon. Alors l'église Batini a senga pardon, aza élisé, aza kimiate, aza kipabilisé na monsosala kibeli. Également dans Muchopi, aussi Muchopi, génération CD, 1900 major Solozo, soit ce que tableau à la Belgique, Karine Yamano, Muchopi, soka na tableau. Boyoka na binomoko boyoka binomoko makambu. Mwana mobalo ya soloba ngana bino toyoka nakolongwa te toyoka na bino o salela ngai voice to futa yo mbongo o ba keno mama Bellevue apesa ki yo mbongo o lo kotele ba biloko nyonso to ezala ki wana ya fête ba desho batika ki o memelaye mama ya wapi azana tikala okabila ngata 10 francs na été. Binomoko na binomo bomoni eza pasi Bellevue yango asala bino nini po boya kokosele makambo modèle o mwana na zolo bobimisa makambo ngo to boya kolobela ngo parce que makambo na bino nde bosala nga to boya kolobela ngo pona pesa ngo plein po to yebi ne bovanda kala soki na Kasavubu soki na Rwanda soki Rwanda wana muko ezali kake kobete tumbi bino so si on a le ko sa mamna komone par rapport ya quoi ya ngana chrétien ngana ngunza on comprend ngaba popola ngana kombo trapela rouge les kaka soumet non ko ça jamais de kamna komba mutu na sala ngodi toi na wenze monte ba sumba ngona réputation mo sino bo mesana ko sala ba makambo ba pesa ba mbongo ezamba na bida li boso pe ya suka bo benganga bo kwebisa ngana kosa makambo ezambana beli boso pe ya suka musana ngai olamba oyo na tangila na classe et puis grâce à Dieu na gagné un contrat ebelé grâce à Nzambe et puis je voyage pour ça si vous avez un problème na mutu buka ba compte rendre bo se rendre compte na bino ndenge na bino Boroka bwana mutu na ndenga kimia te ukaboni pena mutu na ndenga kimia potike pa vivre na ndenge na ya gabia lobango déjà awa mutu sa la chaîne na asama na ndenge na yi ya gabia lobango utika mutu fa na kimia yango place ba oboma mutu moko kaka zanga ka te pona kobikisa mutu. Toi la fille qui m'appelait si ko tango bokenda ko sala bongo bino bozo penser pena ke nzamba lola akotika bino bosala Bellevue mabe bokena li felo bokena li bokeba eza manda li boso pe ya suka na osa musala na ngai olamba oyo na tangila na classe et puis grâce à Dieu na gagné un contrat ebelé grâce à Nzambe et puis je voyage pour ça. Si vous avez un problème dans mutu buka ba compte rendre bo se rendre compte na bino ndenge na bino boroka bwana mutu na ndenga kimia te ukaboni pena mutu na ndenga kimia potike pa vivre na ndenge na ya gabia lobango déjà awa mutu sa la chaîne na asama na ndenge na yi ya gabia lobango utika mutu fa na kimia yango place ba oboma mutu moko kaka zanga ka te pona kobikisa mutu. Complexe muninga bokenane kinga kati bino bozwi mbongo na kinga kati mama batu mama Olive Lembe apesa bino mbongo mwasi ya batu apesa bino mbongo bosorganize alakisa bino bozala basi bozwa mbongo na kinga kati bolie na mibali ya bana mike lo yango bazobenge la patrona mokitani lelo même maman Olive Lembe Kabila soka zotala Bellevue abitala ngayeyo na mayele ya retourner mbongo ngayeyo me bino nyonso bosana mbongo ngoni
bandoki bozoloka milingi ezobima bosala makita na bino boyinisa Belleville pa bato nzambe alona kotika bino te mopanga nzambe kati na bino kozika bamama mikolo bosala mabe kutu o lelo mabe eleki ya koleka yango eza servitude benina donc Belleville azwa bacharge ya bavi na bino mpo na nini yango Belleville yango tatane na mama na ye mpe ya son âme babotelaka ye bino Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso. Partout dans le monde entier, c'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse, Mobala Litutu, Yamoumanazolo. Merci beaucoup, Nabino, tout Bozolanda Bisso, partout dans le monde entier. Merci beaucoup, Nabino, tout Bozaka fidèle, Wana, toujours pas Nabiso, fidélité Nabino, merci beaucoup, Nabino. En tout cas, biso peto portara bino vraiment na mutema merci beaucoup na babone nyonso ya Active Final Télévision bokende na kocha abonnement na bino kuna yona no mutu oyo osabone te kende ko s'abonner po ete ozwaka ba notification na yo en temps réel ce qui émission ekoti bobo sanate ya ko partager ba vidéo partager commenter et que ça la bien. Merci beaucoup Nabino tout oyo bozalaka wana na Active Final Télévision. Active Final Télévision ezali chaîne Nabino, chaîne Nabiso, chaîne na Yekuna, chaîne na Biso kuna. Donc tolandaka ba émission ba gag o tozali ko ça la bino et que ça la kitoko na elengi sukaina o wapi. Merci beaucoup na ba famille bota nyonso o boza partout. Oyo bo mesana ko zwa ba vidéo nanga bo mesana ko partager yango bo lingaka papa kulutu na bino 207 de la presse lelo ba MB 207 ezo salanga kitoko na elengi. Alors bandeko nyonso bazobenga balabaka ke kombo na ya 207 obungisa ngo bo endenge nini parce que 207 lelo na terrain. Merci beaucoup na bandeko tout bozobenganga. Merci beaucoup à la grande équipe oyo ezali Active Final Télévision wana na monaka initiateur ya chaîne oyo monsieur M Mosala Nzambe et sans oublier Fifi sans oublier Sissi ngana bengaka Sissi vraiment et surtout A12 autozaine na kata chaîne oyo ainsi que na bandeko mususu obaka ko intervenir. Voilà, émission na bino masolo ya Belleville et bandi benga muninga poussa muninga kotala ngona téléphone yo moko te kotala ngona laptop yo moko te kotala ngona télé na TV moko bato ebele kotala ngo yo moko te parce que ekozala elengité émission masolo ya Belleville o ezaka toujours présenté na humble serviteur na bino papa kuluta famille bota nyonso bozala partout dans le monde entier na Amérique na Asie na Europe na Océanie na Afrique famille bota nyonso o partout bozali na pesi bino bambote belé tika ete nzamba lola a touché surtout que kende ko pangusa ba ma émission ezali kolela mokona lelo o tozali ko sala bino émission bato ba kufeli en tout cas ba condoléances ba sincère condoléances na bino nyonso o bo kufeli bandeko ba famille. Alors ba joyeux anniversaire na bino nyonso oyo bozali ko fêter ba mbotama elamu na bino nzamba lola apesa bino Aoumi Sabino vraiment bosimba nzete bomona ba kokololo. Voilà, émission masolo à Belleville bandi kande to bandarango Belleville kandi azosa ela bino musala bomoni bino moko filme na bino traumatisme esili mais nazana trois tableaux au lelo to komeka ko décortiquer na bino to komeka ko sola na bino trois tableaux oyo ndenge film esili et bomoni pe making of ba raté ndenge lekaki parce que même na film ya Jackie Chan ba raté ezalaka. Pourquoi pas na cinéma congolaise to na tournage ya Belleville kandi ba raté ezanga.
Voilà. Et même Jackie Chan a mis ça dans le biso, ba making of naie, ba raté naie, ba blom soit salaka. Oh, to mets ça dans vraiment na ba film à Jackie Chan. Ndenge mo pena ba film à Mama Bellevie, making of ezanga raté, ambiance à tournage ezanga raté. Voilà. Alors film na biso traumatisme et sili premier tableau oyo etikenga en tout cas bravo na Bellevie Kandi. Poutine de l'écriture yango bazo bundisa yo. Obi que ceux qui ont tali ba film à Bellevie Kandi, on comprendre pourquoi bazo bundisa Bellevie. Bellevie Kandi lelo na meka ko décortiquer moi mukie. Mukie ka na ngonga mukie kaka famille bota. Bellevie Kandi aza scénariste. Aza dramaturge. Boke na otuna gesho ingangi a jouer pa na film à Bellevie Kandi boke na page na bo tune bo papa kuluta lobi dramaturge aza nani. Bellevie Kandi asalaka script. Bellevie Kandi asalaka réalisation. Botala sko hein? Botala sikoyo niveau ya ba couleur wana. Niveau ya musala on evandi na nzoto ya Bellevie. Et tango dirijaka artiste nyonso soka ake ko jouer film à Bellevie Kandi. Soki nazo kosa artiste nyonso soki Bellevie sali casting a jouer na ye ba film artiste nyonso surtout ba baza première fois ba bengise na tournage à Bellevie Kandi. Botuna artiste nyonso tu wana a se préparer ndenge nini. Parce que akomaka en face ya Chitenge sana ya mwasi na ngosiko. Chitenge sana féminine. Baloba bongwa. Chitenge sana en féminin. Bon sentir que artiste bazo diriger. Je crois bien tout le monde a ba ambiance tournage na o kapena to na ba making of na to na ba blog so mona Mama Bellevie Kandi ba salelanga na ondenge na lingi. Parce que biso na ina na papier moko bakoma le metteur en scène c'est lui le premier téléspectateur. Donc ce qui metteur en scène a un sentiment parce que Bellevie Kandi je ne pense pas qu'il y a un sentiment. Atiaka mutu ka te o po fingeli e mutu. Po tuti bordir ya wa tie. Bino mo bi ba bordir bodinga na tuta. Na zape mutu. Ce que le roi a tout à bordure, pourquoi pas Bellevie à Tcharan dans film. Atara personnage au hasard dans pour ça. Bino kasi Bellevie quand il n'a pas na bi personnage dans la jouer en théâtre ti. Abi ke na mboko tatu mushina. Mukolo ya baluba nyo surtout ya génération nga ba ya. Mukolo bango yeyo tatu mushina. Masa nga gelor ki mi ba jouer muluba oui. Mais mukolo na zoba mukolo parce que mukolo na acheté mais mukolo na mutu a figuraka liboso na baluba nyoso parce que tanga na ndo jouer tatu mushina na jouer ngo tilelo na zaka na vie na nga tatu pajero vie na nga ka diombo na vie na nga ka lombo mona mukela bango no soske zakanga ba makuba kuba ba ye après nga ndeko na bisa groupe évangéliste wana tatu chimbalanga je crois bien aye après nga. Parce que bino mo quand ça rappelle Bellevie Kandi bi personnage na jouer et puis nga za jouer à lokolo moko te ya moko pena nkale na rejouer responsable na famille sans tonalité na rejouer. Alors Bellevie Kandi tanga sala casting a bengi so na film oza na problème obi ke na ke pas mutu azo diriger mutu a diriger à danger tout maintenant lisolo ya tableau ya Bellevie Kandi Muchopi, Karine Yamado. L'incarnation des rôles, c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage physique et psychologique. Eh, ngaye. Zoasko Zuma lo bamakambo. Zoasko bateau ba lo belaka ser na biso sila. Entourage na ye wana soi-disant aboka bango mabanga. Ba lo bamakambo. Ba comédie parvenu. Donc, tant que l'incarnation des rôles, c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage, physique et psychologique, il faut porter ma caractère, il y a personnage, oh, on a casting. C'est ça, oh, Mama Bellevie Lingaka. Karine Madou est pas
Belleville kandi aye kosenga ye pardon. Alobi na église batindi asenga pardon aza resté. Aza kimiate, aza kipabilisé na onu sosala ki Belleville. Également na Muchopi, Rosi Muchopi di Rosi Muchopi, muta génération CD 1900 Major Zolo Zolo. Zwaskoyo tableau wana Belleville Karine Yamado Muchopi. Souka na tableau. Et bomoni Poutine de l'écriture nenge expression corporelle na ye. Parce que Belleville Kanaza a tobola na ina. Na ina ba yebisa bango l'incarnation des rôles c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage physique et psychologique. C'est ça. Comédien nyo so ba pesi rôle yeba ngo ke incarnation des rôles les anines. Il faut porter ba caractère ya personnage o ba pesi yo. Physique na psychologique. Comment place na mon asko théâtre ali théâtre kwanga kwanga na Thompson te batindi osko porter ba caractère physique et psychologique. Donc tableau na esali kitoko moko elengi moko omona siko ke musala ezo salama toke na tableau ya ser na ngai mutu a castanga balaba bongo ntasalanga casting ngai gesho ingange Ronsard le loza pasteur na Angola na 2004 na filme Mwana Patron na 2004 est-ce que vous salaka Yamilo film ezaki produit par Chris Production Aza Vivant. Donc cela veut dire Yamilo tableau na allié libaya tala nenga zoloba na Gesho Gesho a violé mwana na bango moko a famille. Tala incarnation des rôles, tala Gesho. Oui, ina eza fente mais oui, comme les belé batanga na ina te mais eza important. Nga peut-être un morceau na incarné rôle. Qui ina e la ranga. Qui ina te parce que na tanga na ina te na ko sabato ate mais na tobola basilabisi ya ina première deuxième troisième na pe na bana nanga na pesi bango ku bakenda bakola bango kuna na au moins 3 4 non taka bakomona monter peut-être ça mabe balozo bakour na palais batanga na ina. Donc tableau ya Gesho faut mona Gesho incarnation des rôles aibike mutu azo diriger nga Gesho moko sa scénariste mona modero totokani ngana etata moko. Mais quand il s'agit d'incarnation rôle oyo muninga zo diriger yo buka mapeka parce que tala Gesho a dirigeaka parce que bazo diriger achaka orgueil kimvunité et le sepeli singa famille mobimba est condamné Gesho décor à ça l'intervention moko boyo kitoko boki olobane boyete azaka ndeko na biso au-delà de tout tolongolene na vie oyo ya bafuta ke mbongo asalaka batu mabe bravo na décor tant on a ba bravo na décor parce que façon de parler façon de jouer Alexis Kiaza mon président Lombe. Donc des tableaux wana et salinga sukai na moko et bandeko botali film traumatisme moment ndenge sili bateki kwanga boteka kwanga botikela bateke muteke ateka kwanga botikela muteke abina na ba film botikela ma muteke abina na ba film mais botikela Belleville scénario na mutu botikela Belleville scénario na mutu. En tout cas bandeko na biso
Et bon, moni déjà affiche un film à Sikeye. Maman tindi biso lisusu. Na Google. Toke nukotala. Signification à titre de l'ingolo bani. Alors, famille Bota, je crois bien lobby. Présentation. Na jingle et au quota. Parce que pas na biso rediffuseuse à la raté. Pas na biso rediffuseuse à la raté. Chez Belleville, c'est l'excellence. C'est une question d'organisation et de professionnalisme. Chez nous, famille Bota. Poutine de l'écriture. Yango moni bazo bundisa Belleville. Bande onanga famille Bota. Biso to bunga kama bolongo na se. Il s'agit de là, la période de l'année, bango tacle. Bozo chipa bango le bana na munona biso baluba bo chipa bango bozo lakela bango. Bo lakela bango. Bo ebisa nzambe. Boma ba inya Belleville couloir etika la vide. Nzambe te. Nzambe tika ba inite. Wana prière ni noa. Nzambe boma nga nzambe la période nzambe boma ba inya Belleville. O azaki na Belleville a trahi Belleville. Nzambe boma ye. Nzambe mute ko nzambe tika bango ba mona soko tomba mananga jamais boma bango couloir etika la vide di. Il y a un moment où la Belleville va cabal ebele. Parce que ça là scénario mo po ba inisa Belleville va comprendre que Belleville famille Bota ka mutelanda ke na ba film été. Voir même ba fanatique ya sila. O ba benga mbaba kuku balanda ka ba film à Belleville makasi. A beto le pena li solo nango. Ba fanatique ba mi ba artiste nyoso comédien nyoso balanda ka ba film ya Belleville. Parce que ba comprendre que Belleville ça na famille Bota te azana ba ndeko o batala ba bi o. D'abord moi si oyo façon de vivre na enanu et ben na kaza na ba fan. Alors ba te asa calme, à simplicité. C'est ça. Belleville, beta ye toro, maman Belleville, beta muteke toro. Ah, Nzambe Belleville, on beta maman muteke toro moko. Eh, beta, ah non, bah toro nani. Sur le plan artistique. Ah non, bah sur le plan artistique. Voilà, deuxième partie de Rotala. Bandeko. Quand on a dit que Batu bazo la late, Batu bazo sala ba réunion, bazo sala makita, bazo sala ba complot. Ba inisa Belleville, pa ya Batu nyonso. Et envoûtement ya Mahamuteke. Ou même Mahamuteke, mutumo ebisanga na poto bigérie, il faut bo sambela ka makasi pona Belleville. Moi na moi c'est la Mahamuteke. Azana envoûtement moko envoûtaka baninga na bino so boye bakate. Comment Belleville mutema malamu? Comment Belleville asungaka batu? Mais moi na moi c'est la zo kene ko envoûter bandeko ne ba comédien. Comédien so asale émission. Après tant émission ekota comédien nde bazana ba sutu kaka. Et belo ndozo mona bango bazo trahir Belleville. Ba sutu kaka na émission. A sutuki na sina lobby bon asu na choite asongi ni suna mvutuma a continuer émission bino moko botala vidéo ya tonton na biso oyo parce que na famille Bota puis na famille Bota batebele basali vidéo émission te soki ezalaki na ngambu ya Mahamuteke balinga ba pesa moi en plaire baloba ke moni ye ba trahizaka ye kaka ye ba tonga ke kaka ye ba sala ke kaka boy. Mais tala ndeko na biso asaka théâtre et puis asaka service traiteur. Donc feti moko boye euté ko sala dernièrement awa feti wana ba yokani boyoka na bino moko boyoka bino moko makambu mwana mobalo aso o salela ngai voice to futa yo mbongo o ba keno mama Belleville apesa ki o mbongo olo kotele ba biloko nyonso to ezalaki wana ya fête ba desho batikaki o memelaye mama ya wapi azana tikala okabila ngata 10 francs na été
Si on a le canal, on a communiqué par rapport à quoi? Il y a un chrétien, un ngunza. Vous comprenez? On a pas pour la ngana combo, draper la rouge les caca soumé, non qu'on ça jamais de comme na combat maintenant ça la monter. Toi na wenze monter ba sumba mon réputation. Mo sino bo mesana ko kosi la ba makambo ba pesa ba mbongo. Ezamba na bida li boso pe ya suka. Bo benganga, bo kwebisa ngana kosa makambo. Ezamba na bida li boso pe ya suka. Bukeba ezamba na liboso pe ya suka na osa musana ngai olamba oyo na tangila na classe et puis grâce à Dieu na gagné un contrat ebelé grâce à Nzambe et puis je voyage pour ça si vous avez un problème na mutu buka ba compte rendre bo se rendre compte na bino ndenge na bino Boroka bwana mutu na ndenga kimia te ukaboni pena mutu na ndenga kimia potike pa vivre na ndenge na ya gabia lobango déjà awa mutu sa la chaîne na asama amuna ndenge na yi ya gabia lobango potika mutu fa na kimia yango place ba oboma mutu moko kaka zanga ka te pona kobikisa mutu. Toi la fille qui m'appelait oui ben était peut-être un artiste comédien oui ben était peut-être nazanani na mutu maramwana te na cuisinier namuta maramwana te zambana liboso pe ya suka akebisio na live ezambana liboso pe obiki parce que na c'est la téléphone moko obiki so na c'est la deux téléphones ngena enregistré oh maman yo le lolo kobe sa réputation mutu yo pe yo ekozaka salut obomi mutu na nzete okufa pe na nzete tatika ozolanga mabena ya mwasi te bino moko bomoni siko oboloba nini biso nem totindi mwana na nko toyebi ete toboloba ke biso totindi bino moko na bino moko bomoni eza pasi Belleville yango asala bino nini po boya kokosele makambo modèle o mwana na zoloba bobimisa makambo ngo to boya kolobela ngo parce que makambo na bino ne bosala nga to boya kolobela ngo pona pesa ngo plaire po to yebi ne bovanda kala soki na Kasavubu soki na Wakanda soki Wakanda wana muko ezali kake ko bete tumbi bino so to bato asila o boya o bolobela mabena komba Belleville. Donc bozo sala pena ke bobengi mutu po asala mutu mabe abimisa iloko wana so deuxième parce que bobimisa kango tour à liboso aliaka mikuwa boye na boye aliaka mikuwa na bafeti asenga ba sanctionner mikuwa ale boboye ko benga so mutu na feti o uti koleka po ba pesa ezali que ça fait sa popine ndima oloba ki apesa ki ombongo ozo okangisele mikuwa nyoso. Mais Belleville on peut se raser na kisi c'est ça yet na libota na yet ya moni bato baba ndoki bato ba simba kisi bakanisela ka bato surtout ba simba kisi donc bino bolongola nzambe na mukili ya se o donc bino bokanza section Belleville ça les akisi moi ça que amataka bangomba okobenga yebo okotuna yebo bomona ni bo azala kila misu une semaine na ngomba eza pasi nyoso toka bozo sala boyinisa Belleville bo traiter de tous les mots lelo bokomi skoko la sabatu ke Belleville asimba kisi po ba fani na ye to bandeko balingaka ye bayina ye ke asimba kisi aza mutu akisi ata kisi yango pe bato no surtout basimba kisi ezala mabete kana tuka Belleville ne koma mabe bato no so basala ki lesbienne ezala mabete pona bino ba comédie ba banda pe na misisa na se ya balele oto yebi to mona na forme amona ta ba pantalon forme mona mobali mais lelo bazoko bakomi ko wanga nango lelo bakomo bimisango ezala ki nango délire ale ko kolo balingo bokola ka Belleville nde komi ya kisi
nzamba lola kotumba bino bokozika ba mama mikolo bomela masanga na kazi ya libaya bozwa muninga mwasi akoma osalela bino azwa ba charge a vie na bino non ba ngata likambo lobi na ngandeko na nga lobio yaka be alobaki mutu na mutu afongola chaîne parce que si on fongoli chaîne aux moi $500 ata moi $300 ozonga ta na mbota likaso pour na enveloppe akaki okokate tout ça li saka ba film YouTube afutaka ne ba ceux qui les 23 ceux qui les 27 okotsaka mbongo mutu na mutu asala chaîne na ye mutema mabe yango ya nini asali bino nini boti ko bimisa video awa ya mutu azolela ndeko na kufi me boche ekomi o belle vie mutu akufi tala tina niveau bokeko boma belle vie soki belle vie akufi lelo bokozwa nini ndenge boboma ba Diana Makila ndenge boboma ba Melody ndenge boboma ba Suzy Bantu na mitema be na bino bato na soloka boke no futa garçon oyo mbongo et puis mutu ala bibia mutu andoso ana aibete asala namona kena bagag moko boy mwana mobali yo et asala aussi service traiteur musana ya kolamba siko tango boke ndaka kosala bongo bino bozo penser pena ke nzamba lola akotika bino bo sala belle vie mabe boke na li felo bokena li felo ba complexe muninga bokena ne kinga kati bino bozimbongo na kinga kati mama batu mama Olive Lembe apesa bino mbongo mwasi ya batu apesa bino mbongo bo s'organiser alaksa bino bo sala basi bozwa mbongo na kinga kati bolie na mibali ya bana mike bozwa mbongo na kinga kati ba ya mibali bokeko zwa basi 4 5 6 bosala bambongo ngoni me belvi kandi aza na mutu mwa mbongo wana bino boya kolobake apesaka mutu nyonso tu ndenge moko kaka mbongo wana abalusa yango lelo yango bazobengela patrona mokitani lelo même mama Olive Lembe Kabila soka azotala belvi abitala ngai yeyo na mayele ya kotourne mbongo ngai yeyo me bino nyonso bosala mbongo ngoni bandoki bozo loka milinge zo bima bosala makita na bino boyinisa belle vie pa batu nzamba lola kotika bino te mo panga nzambe kati na bino boko zika ba mama mikolo bosala mabe kutu o lelo mabele ki akoleka yango eza servitude benina donc belle vie so ba charge ba vie na bino pona nini yango belle vie yango tatane na mama na ye personnam ba botela ka ebino bozanga soni omona pena mwana mobali mwana mwasi omipesi na omikomi sina yo mutu alolombo bakabeli yo 5 fois 6 fois ya 7e fois oyini belle vie bandeko est-ce que bozoka omoni so bozoka balikambo ezoleka lelo te belle vie aza na mutu asali mabe te belle vie aloba aza mutu akozanga mabe te mais belle vie aloba yango quel que soit baza bandeko na ngai bokokabola nga na bango te alobaka yango à chaque fois loba belle vie asala bino mabe bokozika na moto bosala bakomplot wana bobimisa belle vie ndoki bobimisa belle vie Kadia Mpemba bobimisa belle vie oboye eza problème te nzamba lola ebele minoko kotenga mabino boko senga ka belle vie pardon bomba vidéo boko senga ka belle vie pardon pour bofingi ete pardon pour bokolela bino bana pardon pour sunga bino. Pourquoi na Congo soki muninga za mutema malamu aza ouvert amona ka pasi boye na mafinga boye na ko traiter boye pourquoi na remarquer ngo makasi bato basunga bato na vie
bango kaka bazaka malmené bamonisaka bango pasi penza eza pasi famille Libota tobondela mpona belle vie bokanisaka makambo tan tosala ngo na bemission bokanisa tozosala ngo te mpo toluka bavite te tozoloba pena tozointerpele bandeko nyonso boyebaka makambo ezoleka basali bavoice ya ndenge na ndenge bacreye bato baya koloba epuis bino bato bocreaka omoni voice wana nzambe alola mokolo ezali kofrape bino biloko bosalaka na bobimisaka wana eza makambo eza maseki te tobondelaka totiaka Belleville na baprière parce que motema mabe ekomi makasi voilà merci beaucoup na bino tubolanda biso na Active Final Télévision merci beaucoup na bandeko nyonso bolingaka chéri kobetos bolingaka papa Kuluta famille Libota base à Londres malama ma chérie à moi si Bambote Belé maman Claudine Bokatola maman Aminata Tulomba maman José Lusadi sou Bambote Belé maman Fifi Makuta depuis États-Unis Bambote Nayo sœur nanga Annie Malonga maman Mapassa maman na Élisée Lombula David Lombula et sans oublier Annie Makwakala bakolonga yote bakolonga pe Belvite Bambote Belé na la mamita Dina de Belgique merci beaucoup ma sœur Bola Mweleke Belé merci beaucoup na Gina Mabiala depuis quelque part en Kinshasa pese la mbote na Fortina vrai chéri pese la Bambote Belé na couple bio papa Jaboud Maembo motema ya maman Anas basala bambule belé balia aka eloko moko merci beaucoup na Gigi Katema depuis Arabie Saoudite Bambote na Belé nzamba ko sala Gigi Katema okolonga Bambote Belé na sœur na biso Wanito Esther depuis quelque part ya boina tanga pays depuis quelque part Bambote ne Belé en tout cas famille Libota tous ala toujours focus Belleville TV tous ala toujours focus Belleville Kandi et que ça la bien to bonne la pona Belleville nzamba lola en tout cas akolongisa epoazo longisa kai to kutani mokolo ya lobby parce que lelo ndenge nazo sala émission awa peut-être présentation d'artiste et acteur et kokota na publicité to jingle to spot ya film na biso to kutani na numéro ya sika ezali koya papa Kulutu Jerry Kobetox 207 Atikibino bye bye.